Oui, tu comprends les gars. Ah, botaï, ils ont filé. Filé, ok. Ils ont filé moko, ceux qui va boire qui ont na fleuve. Dans n'importe quel maï kaka na loba. C'est en mer nyonso. Nyonso filé wana so ba boire qui ont. Ateza na mbiso akanga marate. Na kata filé wana okota. Ok. Okota. De loko iraté na filé wana. Dans mutuma ya ibonde na zo filé o na boaka. Nyonso zo pesa milanga. Do yango ne botaï. Yango na botaï. Kombo landaka ils ont lando déjà. Yango na botaï. Tu te retrouves aussi na ki botaï wana na vie normale na yo par rapport à mon parcours que place nos autres nous okanga. Oui, place nous on a kenda kana kangaka sauf que tozaka bato na sa moyi babitumbeza ngaraté. Kuna yango wana ti. Ah bon? Pour écouter na single. Na façon ba ujana. Sérieux? Ah, un peu trop ujana. Yango na koka été. Yango na koka été moni. Un peu trop ujana, ça te dérange aussi. Bon, et dérangeant parce que bah dérangement peut les camo belé na façon wana. Yango la ta single ya pamba ça soutien. Na kuta na moi ma bako ebelé yango na lingate. Ah ok. Donc yango éviter. So kuta na polo, na silicate na kamwa. Ça on normal na déjà ba fi ote ba panika façon ba kutele ka façon ko lingate non po to la ta sauter. Donc na de propre ba to bi kenena la ta ka toza poto le bia mate même tout du moins bi kenena ta ngara ni so ta propre. Donc so kutinga ta na short mon na tongo na liputa non mon normal. O kutinga kitamba non mon normal. Mais là déranger ka vie que Ujana, ça moi bien. Et ça moi impression mon chouchou déjà. Et ça l'a bien. Ça et c'est marrant un peu bas dégâts. Bas dégâts. Ah, et c'est mélange bas dégâts déjà. Et c'est mélange. Moi on est là. Ça rasoni. Ah, soit c'est là pas mal, ça l'a bien. Donc et ça va ma bako en fait. Il m'a pas pas combien kolobelanga trop, qu'ils a du sumu. Ma sote ma sambela mingi. Les sumu na notre sumu papa ani eza bien te rola ta singono ya pamba omoni mtu azo kanzela tali eza do beteli bako. OK. Donc ende sala vraiment les sumu ya même on a mutawe ça. Donc yo zoye ça on a nzela donc veut dire qu'il faut éviter. Eh yo ala tika. Na la tango parce que na satande te no bima balabala. Na tango mona kata ndaku na ndaku. Mais na balabala na koti na boutique et puis caméra lisusu donc bande obomoni na ujana bolimbisa. OK. Kala. Voilà, comme vous savez tous, Babi, la fête continue. Renate, il faut que mon maman, on va ici, moi, félicitations, Renate, il faut que bonjour. Merci. Ah bon, il y a beau aimer Nini. Babi, les camarades, d'abord, yo maman olambini, yo olambela nene bouteille ni, mona na yo moko. Lamba trop. Babi olambela limbondo. Lamba trop. Da ko ta olamba da bolonga na chapitre wana. OK. Mara mwele kandenge ni. Kando mona. Bandi. Kasi biso maman na ko ta pesa babwaka. Maman on a ko ta pesa biloko dada, ndé na biso. Maman on a olia. Kamba femme, mutu ya munene peneza que est-ce que papa yé? Ah bien. Ça y a un an de boy, ça y a qu'un an. Nous on a mis balle en haut. Famille ne pense comme mais non. Comme famille on papa ya raté. Ata baye papa ya té. Alors bien, ata baye to la remporter ça. Mais ata baye famille on va dire ça. Papa la maman bien. Mais papa ne baye raté. Un problème. Il a problème. Famille on qui compose causer pour problème. Non, tu as des problèmes mais non. Ils sont en présence. Ils sont en présence. Papa est mort. Même pour la Somo. Papa est mort. Papa et ma, mon père n'a pas mon plat. Mon père n'a pas le passe sportif. Papa, si ma fille n'a pas sonné, papa et ma, mon amour. My husband.
Est-ce que c'est quand on peut aller en paix? Tout ça besoin de la en paix. C'est quoi ça? On va boire point. On va boire point. Pour la galette. On va galette. Ça boit ça. La coca sous de la coca boit. Ah, yo fier. C'est que ça dit famille on peut balader. Moi ça moi la mega galette le kwa mungwa. C'est mon le bloc. Tant que cabe. Colle par terre c'est quoi ça? Ah, c'est comme météo quand même. Comme mécateur. Dernier mécateur hein. Ah mécateur. Pour la projo mais pas nana ba mna. Ne pas pour la monnaie qui a tout là. Non, il y a l'ikelemba. Daniel Epsinga Kelemba. Attends, la gauche droite. Mais parce que on a famille on va dire problème mais biso on peut lobby ça va bien beauté à en retard maintenant ma soundi azuma. Porte monte. Pourquoi ça va mais tout à mon temps pour porte na maman. Comme là on mais vous battre la mibali hein vous pouvez pas la mibali mais où ça peut pour nini ndé ça peut pour on maman yi ni do de la rambo to si wa ça peut pour nini ko il faut que tu dans mon mari il faut que kita ça on parce que bien bon ça ndé mibali ça passe là on a mon ami qui kitaka kati ya kita ça taboui alo kamata hein bon ça ndé ni mibali ça passe ni no bo ba ko bika to tu na YouTube Bisa baba la biso. Tala likabelo. Il faut tenir baso bango ba ça biso leo to sana. Yaka ndako na kopesa otolisa pute moko sima muninga. Utunifoka ba mongo abali. Nena ya umbelita ke wa watamo abali. Woka mabala sama mokilera makambo. Tata! Kolo! Kata likamboyo. Tala bitula batondi. Kami! Pesa bango mibali babala. Bitula batondi na eyi. Tabita bitula batondi na eyi. La théo peut pas expliquer biso bitula batondi na eyi. Tika boy. Na YouTube. Tika boy. Ko ba tata lo mabali te. Tika boy. Babi nenya na taka catch. Merci du bala. Azwi ni ba. Babi nenya alata eyo bana. Babi nenya na taneka catch. Memoni ga ye. Bosende niko. Kolo! Tala balala yo. Bakomi na posa ya mibali. Bango moko balobi te. Mabe tosala njakomba. Tosengi pardon. Ndenge nini bana wana? Ah Yesu. Kolo. Eza nanga kusi te. Tala. Ana mwana nga nene. Tosengi maloba tokomo chaka. Kolo. Tata, Yahweh, amen. Amen. Mama, tomoni ambiance awa beta mwa lisolo muke pour moni osala ngona motivation comme esengo makasi esengo za makasi toyite so toloba ndeni tosa mungusu oh oche nini oche mungusu poisson de poigne kisa soni na kilo nene focha waga na kilo nene na poana na poa bo kilo na bino poa mobali foto cha mungusu okay ambisa na Thompson na ambisa pass okay lumière ambisa papa mate ya poto tala morceau musu morceau musu moko ya ye moko na kati ya sanya mutu ikangi espace tala siko te oza ba quiz kuna soso kuna mitali kolo na ba tije ya kanda oh iko moko na sanya ekangi sanya ya solo yo bomona bino bozana iko moko na sanya to diviser te yango yo mo ba diviser so diviser banga bakata mba moko yango ba tije
problème monté. Dans le problème monté. Problème exact, dans le problème, t'es papa Zali. La personne d'Ambo. Azali Mayete. Papa Zali. Mayete. Oui, on a un problème. Hein? Problème exact. Est-ce que tu as vu ton rendez-vous, ton idée faite? Ok, bon, il était. Mais dérangeable, nous t'as absence à papa. Jamais. Toi aussi. Ok. Maman, tu m'as fumba. Évitez, ma boucle on va aller avec colonie. Bon, tout ça va Congo. Tout bala ba mongo. Tout la neka sikela luketo. Ok. Comment va dans la logique? Zela papa limisa. Liputele kena zwi. Ezala fungola na liputana. Yepa la ndika sikela luketo pam Congo. Ala ndi sikela luketo. Moi été. Voilà. Moi na moni telelo. Eza mukolo nene. Olamba biloko. Olia mo bosi. Na pamboli baninga mususu ope bajina libala te. Nzamba pesa bango su libala. Kona moni bolende likambo libala. Apesa na bala mibali, basi ya malamu. Apesa pe basi mibala malamu. Bako osali na sali. Yamwana kana moni na suku. Voilà. Conseil pour la néné? Bon, conseil pour la néné. Volume? Moi si to sa mobali na yo. Ok. To sa ba bokilo na yo. To sa pe ba semeki na yo. Na moni soko to si ba semeki na yo, to ba bokilo na yo na mobali na yo, ba okende liboso kino suka nikeke, eloko ekambo ezaka liwa. Yango na conseil na ko pesa ye. Femme soyez soumise pour son mobali na yo. So ba ya zana ngo te nzima. So pa zana ngo a pesa yo. Yango na kana kwa kolo. Omonyango Beni. Maman, de mon amour, tes opélas, sosora encore. Moral les a comment? Non, mais nous allons promettre que on a bien avec beaucoup de motivation. En tout cas, famille, nato sisi obeta ba solution te oya omona osi Télévision, la télévision autrement.
FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Voilà, notre caméra tourne déjà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Bionus Télévision. Très heureux de savoir que vous êtes là nombreux devant vos postes téléviseurs, vos petites écrans, vous nous suivez avec attention, soutenir. Nous sommes au Bionus Télévision, la télé autrement. Je suis Daniel Lebika Daniel, Massaya Borfelin. Et notre rubrique, c'est la télé surprise autre vie. La télé surprise autre vie, il y a une rubrique qui est diffusée dans la Bionus Télévision. La rubrique qui nous facilite juste à réaliser nos surprises et dans le surprise que nous faisons l'effort de partager l'expérience de leur parcours. Parcours, il y a artistes Nabiso, parcours, il y a Ndogono, Soba Pandisango, Obazomara, dans la ville province à Kinshasa. Les autres solutions Nabiso, pas un néné, Botaï, donc Moko, il y a Ndogono Nabiso, tous les Arabes, la CPL, les autres sur la Bilé, tout le monde s'est changé par rapport à l'actualité, par rapport aussi à sa vie. J'espère, je crois de partout au Bozali, Bozar, de citer. Je dis un grand merci à notre Dieu, celui qui m'a permis depuis ces années-là jusqu'au jour d'aujourd'hui en vie, à bonne santé, en équilibre. C'est pas de mes efforts, c'est parce qu'il a dit un mot. Voilà, un grand merci aussi à notre sponsor officiel. Là, c'est voir FBT Missalande, transfert qui s'effectue de jour au jour avec beaucoup de sécurité. Un grand merci à notre papa Paul Fikipo et maman Nathalie Fikipo. Merci beaucoup et merci aussi à nos partenaires au Bazar toujours à la motivé de four au moulin, travailler toujours pour tout ça encore mais dans la main qu'on a toujours les bossons. Merci aussi derrière la caméra, il s'appelle Merlin Niwa pour d'être là toujours active et ça fait du bien déjà de savoir que tu es là. Voilà. On va faire notre entrée, c'est ici qu'on va réaliser notre surprise. Et dans la surprise qu'on va Néné, ça va? Tu vas bien, Néné? Attends d'abord, Néné. Ah, Néné, oh, j'ai rien à boire. Là, c'est là, na boudin. C'est bon. Obilanga olekanga ba 16 oza 16 te bono sala mabe. Il y a chose qui dans le cabo. Il y a problème. Te yo lobi non yo lobi na ngai. Mais nous en andako dem so oui na andako. Et si le succès bongo baksengi lo kotemba moko boye na ba single. Donc présence na ngai c'est pas chuté. Te présence c'est pas singa te. On a tenu au Néné position ça parler ou singa na parler. Kasi mais yo le bana ngate que non Néné oza parler ngana biso bo ça va comme na parler o ya te yo bilanga olekelanga ba 16h. To suka bongo ti. Bon ce qui est vrai Néné, toi na kata rubrique na biso moto benga ngote le surprise autre vie. To meka ça ka surprise. Moni te azwa no ngana nini. Ya mo to meka to sala ngoma mo bongo pona pour ka be emotion mais wa muta panique. Te pona s'attendre na ngote. Mais ça na caméra nini zo ki ma. Mais ça na caméra na boyité mais moni loko ebike ata ezatongo mais te ko sekate. Tu vas bien quand même. Tu vas bien? Non bien. Au bébé les miens. Natika là. O tika ndeni de jour est-ce que va manger sonde ni mais ko sala bongote. Yeso. Mais ils ont un apport dans le pour tout mettre moi les solo dans le cas que vous solo la mais na linga ikana luko na genre ya rubrique na la voilà mon na bon so ils bon te vraiment dans la plateau to yo kani to sali ningi ka ya la mais ngala mais mon bon après to zonga ce qu'on a katsabe ce que zongi na assiette na zongi na ngai ça va. Ça va bien. Voilà. Bandeko ba la biso kuna na ese banka ke no la no ya malelo nene. Lelo ni no ki sala surprise, ne kana epsa ke nene osala parler, obina na parler. Ani kana mbimeli boy. Voilà. Mais bana pour ça parce que ba bana mono na moko lelo yada asali nani surprise. Merci. Lelo asali nene botai. Nene botai. Lisu Nicolas lisu surprise. Lisu Nicolas. Et nzambe la. Donc to so la kaka par réalité hein. Moi tu anana ndem yo à suivre ka. Apparemment PMZ, moi PML Nicolas. Te obi nzambe na kansa mama osala eza boyoka na batu. Ngaka sa boyoka na batu. Botai o memi biso na province ni. Botai mongo. Soko pa province na bino? Non, na bien monté. Kara. Nazane na idée na yebango na batao mais na bien monté. OK, mais dialecte na bino bien moi. Qui parle
nayo kaka oyoka kaka mwa moke mais mwa mbote mpe oyebi mbote nayebi sa bandeko nyonso mbote na monoko na bino na monoko na biso bamongo te bamongo nyonso loleko no loleko ezaka na otuna bozali ok donc babongo nyonso loleko bozali bolamuka tosadi eloko na otuna boza malamu c'est-à-dire loleko oloti yango wana kimongo. Voilà, parce que nous avons chance comme kuna te mais ozo penser au kenda kuna mais quand même ba particularité na bino ya ba mongo. Oui bien quand même. Na muke parce que na koli na ba koko bandolo ba mongo surtout biso ba bisami biso ki mongo trop. Sauf manga na bien on te kapo na s'intéresser te. Mais biso manda ko ba biso ki mongo makasi. Déjà du coup pour reconnaître un mongo kaka bo sans pour tabaye biso kaza mongo o reconnaître na nini bon ndeti ngana ezape moi passe mais ngana ko yeba moi muke so na tali pololo na koloba courage comme partout baluba pe to kwatsa baluba te mais loba ba comment loba ba kongo pe to kwatsa ndé bango batali zutu batia mutu na sema lelo pe ba kongo pe batomola mutu merci pour la réponse donc na tawana ndé ngana za na facilité mais lelo eza moi passe loba ba to sangana ba kongo baluba do yeba na souté moni yeba na vraiment souté comme moi passe mandenga calendrier ça va. Ok, merci beaucoup. Mais les loups ont accepté quand même de partager, hein? Malgré moi. Il mérite fan dans la Sinapo, non? Tu prends quand même le temps de t'arranger. Na minute à coup de miel, j'ai ma bête au thème kakozo longwate. Non, n'engaye quand même au moment où on a pour notre caillou, ce qu'on compte à la peau. Na bimene bona somba, ma pendant tout somba boudin. Na bina lela boudin fort et c'est beau. Na kateno. Vous comprenez? Donc tu vas prendre un bon moment et un bon amalon pour te solo bien. Problème T. Problème. Pour ça là, bon. Ou accepter te solo là. Ah, toi solo, na biso problème T. Faut na somba non mapa na ngai. Somba mapa non, biso trasi. To continue. Donc qui m'a ngane ko kima. Voilà, elle a accepté de partager l'expérience de son parcours. Elle c'est Néné Botaï. On va prendre un bon moment, tout ça, très bien. J'espère que vous en avez des cités de partout. Donc, et ça, de partout vous êtes, comprenez que nous sommes là toujours dans la ville-province de Kinshasa, République démocratique du Congo. Nous sommes venus voir notre sœur Néné Botaï. Et aujourd'hui, on va en profiter avec elle. On va essayer un peu de partager l'expérience de son parcours. J'espère, je crois, de partout où vous êtes, vous ne serez pas déçus. Là, j'en profite pour dire un grand merci à tout le monde au Baota la Bisso, maman Bionews Télévision, merci Nabino, Bandego Nyonso, au Baota la Bisso avec motivation, Nandej Bidunga, merci à toi et mes Jacqueline d'amour. Voilà, on va prendre un bon moment pour tout ça, et ça la Bisso bien. Alors on va faire la continuité de notre rubrique déjà, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs de Bionews Télévision. Déjà, vous avez la première partie d'Abisso, il y a surprise. Maintenant, on va prendre un bon moment déjà de s'échanger, malgré beaucoup de beaucoup des émotions. Hein. Ça va? Ça va bien. Ça évolue quand même. Oh, non, non, bien. Pas mal. Hein. Mais non, on continue à rater assiette. Hein. Oh, t'as ma bossale, il y a Rosa les autres dans la famille. Non, 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 parce qu'on a posé au région, on a tout comme masque bisum balal. Non, 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 normal. Kimia. Kimia. Pour la continue à rater moi les mbales les mamas, veut dire liputa quoi. Ah, t'es kaselo na sisi dikile ko kuna ngwanati. Ah bon? Pour écouter na single, na ina façon ba ujana. Sérieux? Ah, un peu trop ujana. Il y a la cocaïté. Il y a la cocaïté, moni. Un peu trop ujana, ça te dérange aussi. Bon, et dérangeant parce que ba dérangement peut les camo belé na façon ana ya kola ta single ya pamba ça soutien nakuta na moi mabaku ebele ya ngona lingate. Ah ok, donc yango éviter so kuta ngana polo ngana silikate ngana kamwa eza ngo normal na déjà ba fio te ba panika façon ba kutele ka façon ko lingate non po to la ta sauter donc na de propre ba to bi kenena la ta toza poto le bilamba te même tout du moins bi kenena ta ngana ni so ta propre donc so kutinga ta na short mon atongo na liputa non mon normal o kutinga kitamba non mon normal mais là déranger ka vie que Ujana, ça lui moi bien. Oui, ça moi impression monsieur déjà. Et ça lui bien. Ça et c'est marrant un peu bas dégâts. Bas dégâts. Ah, et c'est mélange bas dégâts déjà. Et c'est mélange. Moi on est là. Ça rasonne. Ah, soit c'est la pamba et ça la bien. Donc et ça bat ma bako en fait. Il m'a pas combien ko le belanga trop, qui za li sumu. Ma sote ma sambela mingi.
oh lisumu na noto lisumu papa ani eza bien te rolata sengono ya pamba omoni mtuanzo kanzela tali eza do beteli bako. OK. Donc ende sala vraiment lisumu ya même on a mutawe sang. Donc yozo yesa on nzela donc veut dire qu'il faut éviter. Yo ala tika. Na la tango parce que na satande te no bima balabala. Na tango mona kata ndaku na ndaku. Mais na balabala na koti na boutique et puis caméra lisusu donc bande bomoni na ujana bolimbisa. OK. Tala. Bouteille là ça nini? Bouteille. Donc faut na pas explication comme wana. Oui, tu comprends là. Ah bouteille eza filet. Filet OK. Eza filet moko ce qui ba bois qui en na fleuve. Dans n'importe quel maï kaka na loba. Aussi en mer nyonso. Nyonso filet wana so ba bois qui en ateza na mbiso akanga marate. Na kata filet wana okota. OK. Okota. De loko iraté na filet wana. Donc mutuma ya ibonde na zo filet o na boaka. Nyonso zo pesa milanga. Donc yango ne bouteille. Ya wana bouteille. Kombo landaka ezolando déjà? Ya wana bouteille. Tu te retrouves aussi na ki bouteille wana na vie normale na yo par rapport à mon parcours que place nos autres nous kanga. Oui, place nous on a kenda kana kanga sauf que tozaka bateau na sa moyi babitumbeza ngaraté. Parce que tozaka bateau. Moi lelo qui jalousa lelo et qui parlant au soute kalezara muto menace amono zambakar ozana ba ring otonga ba imebe melezo qui pété. Et lelo quand ndeti boyo yo mkutinga tina ngata na vélo te ata na moto te. Mais des fois personne na momo ezana batu pe ba otonga nga ba ko sape clic contre nga mais na mon normal parce que ils a déjà maquillé à bongo. OK. Donc na sens wana. Dans so na place nyonso ni ataka et pesa melanga. Ngama ko se vanter te pesa melanga. Ngoso meminga dernière place mo boye ba paya oya yo. Na roya na parce que nga za ba façon na mo boye na fonctionne loi caméléon. So na memi en terre mo be terre zo senga na lo baté na lo bananga te. OK. Et bon on ande bo mona nga bongo te. So 5 personnes na za la choter non za la choter les contacts de yo comme déranger o me sanga o za boité za lando zako te place na ye na kuti batu ba bongo te c'est-à-dire non za non batunde baza na roya maman tellement monisa o naza peut-être façon de se pesa pe batuté on a gardé un band donc so meminga place mo batu ba sepela nanga donc makila nanga batu ba sepela non so moninga place na ye batu ba sepela nanga te faut beaucoup tabotala ba bienté ba bata makujo c'est donc vina bango za ya motema mabe akala parce que ngera tenga partout na lekana batu ba sepela nanga parce que na zana fimo na se comporta très bien na fimo na provoquer no batu te sans ta provoquer nga na créer la paix batu problème te sans na mon problème pour na ozomisa donc c'est ça comme on avait mal landaka. Voilà, comme vous l'avez dit, vraiment, aujourd'hui nous sommes là, et tout ça, vraiment, je suis pas là, total là, malgré tout, on a eu quand même à passer de l'autre côté pour réaliser notre surprise, mais quand même, c'est dans le bon comme on s'est tenu encore pour s'échanger avec toi. Tu m'as quand même que le moi professionnalisme, moi, moqué privé. So tu n'as bien la carte, tu n'as bien la quelle toga c'est non. On va s'en bimana, bon, on a mis son nez. Et puis tu n'as pas dit l'eau, l'eau de ton là, pour nous, ça va. Bouton paiement. Ah, c'est là notre émission à suivre aussi ça doit c'est que bouton. Non seulement dans le sens que arrive à son on attaque émission nous dans le coup en fait. Nous sommes tellement bien à monaka. Non ouais m'appelle bande mususu que parce que ça tu comprends bien toi na moi c'est télé réalité non. C'est télé réalité. So réalité ndeni bakuti obongo ndeti boy magena kimi pona ba sengle après na koti na fandi sosu na lati na ticket non. Musala. OK. Parce que quand on a besoin besoin Moussa mais on a choisi. Est-ce que déjà continue à parler chouette. Voilà, déjà bouteille mon ya maman na bango, mon papa na bango, ya baleki na ye, l'équipe ya bayana ye. Beta moi li solo. Papa et maman baza en vie. Dans un fêlé de peine, c'est qui pour maman yo, n'émission les tout. Basili kele ngai. Ah bon? Ba famille n'a besoin vraiment. Ah toi na autre. Ba mona qui ont moi ma bébé abinanga, est-ce que maman sur balwa na TV, est-ce que zarabo sous tête maman il est cas bien té quoi? Pas du tout. Ba basili qui pour maman zaki a bien té. Tu sais quoi ton histoire à toi ils aura mieux placé yo mo betang. Keba betela. So yo mo betang déjà muto ayo betang ba té nene sa lobango. Ils aura un problème té donc marque ton histoire et c'est tout. Donc histoire na yo mo muto betulango koleka yo mo raza. Exact. Ouais yo betana sima c'est ga sale lo té ba yebise que no té nene sa lobango. Ils appellent na impartité. Même si aujourd'hui il y a les hauts Moutania même le mois quand les amis naissent ils en n'importe parce que néné c'est explicable. Voilà. Maman na papa baza je suis invité. Tu nazo fait de père maman Azali. Maman Azali, maman Azali.
Mananga mo siki to kaninga monaza. OK. Donc aboira ma pe konga na bassin te. Maman so Daniel Okebo o surtout pour ligne sauf ka ba so maman moi na naza maman. Sérieux. Maloba bongo te naza maman. Donc donc jusqu'au jour d'aujourd'hui maman je joue toujours ba proposition. Donc nazo fait l'un de père. Maman Zali. Histoire non. Kala. Ngana ibi papa te. Histoire non beta j'espère pas n'est pas les ketchou. Na beta ki ma o ezape chaîne mususu magano kota au fonte to ya ka moi mokende ngolobi histoire non mo so betite mto betelo ezande mususu donc na ibi affection papa te. OK. Donc ni jara moi na papa na ye. Kota vraiment na mo terrain ngo na chouette kando lobi. Nous avons un plaisir au bétangoté. OK. Ça fait mal. Et dérangeant, ça n'a bien dérangeant. Tu n'as pas l'okuta. OK. Le nom c'est la raka. Combo, botaï, mais botaï on a envie na ebiete. Atal, so le lo bien la muka peut-être on a mon arabe photo ne no ebaye. Voix na ebite. Boy, na ebiete photo oui. Na ebite parce que na occasion na te. Nzamba sala vraiment ngolu ya na benga papa te, papa pa benga mwana te. Parce que ça ba étape à vie. Donc ya ko benga maman de nazo. Mais papa vraiment comme affection de babino so boza occasion na ofana na ndako na papa na yo na maman na yo ngama na kuta na ngote. Parce que papa biso comme mukolo na kimukolo na ye olatika kobota akoza maman na biso mwana mukie. Moi le noto mona mso fimo ya 25 à 30 lingi papa moi ya 70 ans. Oba mikie balinga mibala mikolo za mama banda kala. Pas venir banda pas maman na mo abotinga. Donc maman na mo balo abotia donc koko ba Gabriel donc papa na. On peut dire que l'amour n'a pas d'âge. Ngamo c'est exemple maman batonga ke babi azara tirer. Donc fait que azana ba masuwa na ye na ba mongo ba biter ma baka bokulaka c'est-à-dire mutu munene quoi. Donc bokulaka botaille donc aki mystique tellement aki bogar. Donc on appelle moi ba 100 francs donc moi si vraiment liboso na ye. Ça botina yote. Ça botina yote. Le bas c'est qu'à CPT. OK. Donc papa solo ba lokumi sa nzambe bien kapo abotika na basi mibale deuxième femme za maman biso. Parce que leki na basi mais so botina yote c'est que à CPL abotana yote. Donc CPL na botana maman biso. Donc c'est ça. Et ça li ke abako botanga ay kufa. Na yemo kokutu. Ayebi mwana te lolo na sama belete abima na suka na sola moi si ça moi mobile batika na zemi OK donc ayebite donc c'est ça ils a la vie pas maman biso na za quatrième nana deux filles na sima baleki baza parce que maman biso papa biso akufi tellement qui encore non jeune azo kitana ye mobali biso monani abali avant pas kutana papa biso abota déjà ba anemi balé liboso moi c'est na mobali donc liboso na biso pa maman bazali moi c'est na mobali donc na za quatrième papa biso na moi suka donc c'est ça. OK donc voilà et salama ki wapi kana la Kinshasa et ça mena Kinshasa voilà bazana matete bazana matete natif ya matete eza deux parcelles enfin na kolo ba ki deux parcelles Massino et puis matete. Donc papa biso tellement do voyager trop aina ba maso azo voyager moni muta voyager fa na esika monter ça toujours en mouvement ba ki pokuta na maman so pa ki femme commerçante pardon azo teka teka mo bisomba somba na ya sombi aki ateki kaka bon mais famille na ye bazaki libana na village ye azaki na Kinshasa azo futela bandaku aso ba marchandise ok koteka ndia ko sa bakutana papa biso donc toi papa biso epese porte na matete abise non lupango yango yo porte no yango yo fanda et en même temps moi c'est na liboso na lupango na masina donc c'est ça tant que sali papa biso ko kufa na botami ndesala ke moi na botami bana mike baza parce que papa kufi bana mike baza to sala ni na bango okuna binga na zui oyo okuna binga na zui oyo okuna binga na obokola oyo et donc ba o ba tombaka na pula bien ya ba ya bien ba ina chance ngasko on est tombé pas moi na mobali moni ko fana na ndaka mwana mobali na mwana mwasi za ndemonte parce que mwana mwasi za na libala mais yem to gérer ndako ne mwana mobali siko yo azo gérer ndako te mwasi ndazo gérer ndako pe en plus siko grand frère na basi misatu. Vous comprenez? Donc ils ont ningi za la maman na papa bakabwani ba préférer ba fanda pas maman parce que c'est la maman qui gère la maison. Ça va. Et ngasko kazo papa za la kuna ndako voilà. Donc maman biso parce que na émission de question maman moi benga na peine na profiter abi nene meka ko tuna nga pourquoi maman biso akanga meka abonné na za moi mkiazo nga tete maman biso babalaki. Vous comprenez? Babali ton papa soit kufi donc il en est loko lo baté c'est-à-dire
bakolo bana ba déclarer ba bitana besoin bana biso oyo baleki na biso papa na biso atiki biso moko to bokola bango ba beti tolo po wana biso to biso bato mutakufi ngana mnoto yebile mama wekenda komona wana madonki tant que tu as besoin d'un tel, c'est bon. Oui, après, tu as raté. Donc, maman, ça, il est là, moi, je suis là, yo beaucoup de temps, yo une possibilité, tu biso tozoa, balé qui na biso au papa, soit koufi atiki biso, na bolingwa papa na biso beaucoup le biso qui toko, attendre sur ma classe, asungi biso toza pelo batu, biso photo zo balé qui na biso. Alors, maman, ça qui est là, comme ça, là, t'es moi, dégager charge. Aux hommes, on a donc, tant pas qu'il faut voyager, ne pas mon là, ça va, batik na mangwe libre, continuer, voyage, na bon ngana ko na faux parce que na kol nanda kwa mona mobali quand na lobaki donc vie qui facilité vivre mais qui facilité et qui passe même na mambo ko tanga et qui passe même na mambo susu qui passe so sali musala te reliate donc ba on nanda ko ba sala te ba za normal yo ka faux sala yo ko lo bolembite yo faux sala yo faux sala et ça passe à moni lelo soki ozangi ba parents ngana beta no mwa muke na bateau peut-être ba parents bazate ozui mwana ozobokole fongola mutema po lobby oyebite lobo oyebite sangisa bana nyonso zwa bango lokwa bana na yo obokola bana te ko bona ndaza yanga te mwana nyonso za mwana donc en fait moni lelo peut-être kapo enfant na songa kufa moni lelo peut-être soit za qui envie peut-être ngando kokota ngate parce que na bi na tana pa kufa ki o meko kanga déjà soni pour ma be asala nga ileka ki ebele mais nzamba za nzambe bon toi na famille to so bongisa we c'est leka ileka muto pas zani souti donc c'est sa vie mais là qui passe là qui passe difficulté za qui belé déjà vu que na ki kozwa vraiment kimia de maman na make moi na fandi pas o senti que na fandi pas na biso parce que ndoto baka pas na biso eza na pas bato eza sérieux parce que na ki moi mke moi makamona tilelo na kola nango ntema eza e bomba parce que na komona te tawana eza ki pas bato mais tant on a yé na matonge pas maman Gabriel na senti que oh pas na biso nde yango yo parce que wana ata na sena nga musala te na nga l'aise muto tinda nga te muto obligé nga te muto beta nga tele compte ko maman Gabriel so betinga donc ngane na koli pa maman Gabriel donc aboko nga ku koleka même bana emoko koleka même bana emoko maman Gabriel aza yaya grand terre nga propre OK Gabriel aza mwana nga age aza mkolo nga mais na boye obenga nga maman leki propre ya marche longue te donc ya marche kuti donc propre parce que na boko comme na ndako maman na ye so na za lelo na za na grâce à maman na ye na grand terre na so moi si maman kuto Gabriel moko chokufa donc des bana basona nde vraiment ba pesenga kimia bazwinga babité mona ba famille batu bakola ba obangana ba be ndeko mwa mobali mabeza mais le quoi bakola kana mo ba botosi mo ba obangana o ba ja ba famille batongana kaka o mono sel mabe po o lobelobo o yati des fois des comptes nango ko na biso moko azaki aveugle ako be maman Gabriel obi parce que bando otikelanga biloko maman Gabriel bi gontia na biso wana enfant na beba sac loso ye parce que ba Gabriel ba kona ba vie mauvais mat soto bi passe c'est trop dur ko lia ve mezake le côté biloko ezomona na do maman bango mona enfant ba yenga ba biloko so ba moni ba pesi parents mo dirait ba bokolanga kitoko so ba kenga pe mona lo bezate oyo lo ba pe bo banga oyo beta ba changer attitude donc normal ye po yo fandika wana moteme elela ka bia oyo lo ba pe boy tango kende esimbité pour via rapport vraiment na koli pe na ngote tunisa tie sala koko na biso wana aveugle aibenga maman Gabriel la fanti c'est vérité abi na lo ba te po boka bona famille na lo ba parce que moi no via zo boka malango eza bongote to za la juste bozo mona oyo bokinaye donc ndia ko sa maman Gabriel ko zwanga ayi na ngama tonge gonti na epe te mazwa ki chance robota te tia kufi azwa ki ma chance robota ta mona mon côté ayi maman Gabriel te yo so boti de jeux na bana yo pesanga ye ngana bokola maman Gabriel bite yo za muto fana raté yo voyage ko kitio mato kitio mati moi na ba classe vous un peu kitio côté stabilité éducation pe stabilité donc tikanga moko na bokola ye eko sa ba ko benda na ti maman Gabriel si quand était na PSE ya tapanda inane quand na ngai ko zonga a voyager na nga toke Centrafrique toke Ubangi toke Ifondo bamboka ka ba Brazzaville j'espère bamboko notanga ba kongola ngambu ba yebi yango donc to sala inane de la encore zonga maman Gabriel ko zonga libela
tina ndenge na kolibo. Voilà, Tino Kumbe, voilà, on s'est retrouvé dans Katamatongi, la commune ya Kalamu. On va dire que ça la bâtide na Okaka na Matongi na lokola ma A54 na zana na koliwana. Dona ki wana place ma vie anene na mona ki oui muta fonso na boy. Voilà. Ndako ndeza awa. Na sa te normal le compte ku bon mara ki une place na yeku na mo ko bondelele ki no mo sa kuma musuna nko. Na mo kapena na tono sala ngam sa te. So na sete bato bo sala. Mama Gabriel so bolobi bo mekolo balanga dote maso lobi na ngapa nzele zate. Do ba déjà ba Gabriel bango tourna ba grand frère ne ba grand tene bébé déjà awa déjà pas maman so to toucher nene eza kito côté ba zo ki pa affection na bolingo wana ba pesa ki ngango pour amoni que maman bango pe apesi ngango. Donc c'est ça. Et on s'adaptait comment est-ce que il y a aussi retrouvé na Katia Litonge déjà avec l'ambiance wana il y a famille il y a quartier surtout dans village Molokai où ici ba avenue sur les 4 avenues comment tu es adapté na Katia il y a parcours on est à Litonge on s'adaptait comment on nous a une âge nina wana ba c'est kabila les pères bah c'est la guerre wana non parce que na c'est wana c'est la guerre wana no yeba toke luka ba mai kangami ba biloko ezate nzala donc yana mukena mesana na nga parce que on a 7 oyenda kokuti batu parce que ba gabe bazebele kokufa balongwe 3 balongwe fille kwa ucholongwa ya mai et puis na des garçons bagaba yake belo kutinda kuda batu bazali ambiance eze pinda kwa pasteur donc kolata boy même na lati boné ndako na biso wana na yake na matonge olata te parce que papa Gabriel za pasteur to fonctionner toujours biso batabima na kitambala voilà donc sauf que biso mo limo déjà zalaka yanga moko kaka mo bimelonga na ndinga 20 stade boy lo mo mukuso sauter miro ke ozonga bozongi lelo amulai mais so grand frère pas kutano nango babeti o mais ko beta o bana betela ngai papa Gabriel zaki ya bien OK on ngamo conscience ba beti pa likamo na salle za mabe ba beto par éducation par éducation voilà ezanda ka pasteur yo ndeni no la telo moya awa ya mo ponga kola mimi na kata basuki na taka basengla pamba na taka do so tanga robi so yebi ko ça wa banda mambo kala mete za na façon na kola na ona no linga mina taka blo mona za na l'aise non se sentir à l'aise dans le sens wana donc na mesana ki et puis nazala ki vraiment bien se sentait vraiment très à l'aise même na vini même na quartier donc c'est ça na collait vraiment bien voilà on colle vraiment bien malgré nyonso ekutele nango après bandi pe ba étude na yo kaka na Litonge ala matoge ba komisinga classe image classe na mesana na ngote fona lo ba vérité en fait mesana na ngote ki facilité parce que vous s'habitue parce que na mesana na ngote voilà donc na mesana na ngote moni lolo bana ba otanga sans occasion par autant que so classe ne bandeleza message na profiter c'est très important faut profiter ba peksa muto alinga kende ça ça m'a passé oui magena salaka effort na ba kokoma ba komini ni balobi nini na tanga ngoni ni important ngwana so pesa ki pele ona na matongete peut-être ngezala nga moi passe ozomona ben nza mana bolingo na simi diplôme te mais du monde ebiki na koma awa na tanga awa donc c'est ça na capacité mais ba saki peka effort batangi sanga kaka na tanga ka surtout ba grand frère Gabriel Yaniko tonton Alexis et puis Nestor Edi donc bando betanga na biso ya suka taka ko mokatanga na basuki OK et pour la ligne classe T donc ça il peut que je diplôme T malgré au na komi mana 6e na sali couper couture tantine moko na ko sepa na couper couture tantine mo na vina biso ma godé est-ce que ça orientation na yo moko te tana moni mama na zotonga OK nga moko na moni tantine godé tonga na matongi so tongi na mona bato batondela ke ba yezo ba bilamba na bien otonga kitoka bien couper couture za nango option za nango facile so bio landa ngo osalo bien o sepeli ko salonga bien na sepeli on a tive ma idée ko na episode na bien na te idée parce que nga na matonga na kione comme ça na bika mo be so na lobika basalela na epene ebisi bango grand frère Gabriel Moya Alexa Bibo ça va le cause tanga awa kuna pe to lukelo place déjà ozoma ke batba mana souci na yo oyeba voilà donc faut mana la vérité donc bah côté que deux places côté sur la théorie côté sur la pratique na sombelinga ba tisi je crois na ibi place on na son na se tromper na lopori place on peut na monter le lezo continuer ba ça na couper couti kotonga donc eza bien place ngo nazo yekola na ok des classes somme comme si mo limo nyama na tambolinga na tika na yekola na ok classe te somme comme si na lamuki ba bela on ka tanga na ok te mona msu ba lamuki ba beti ba ta sombi ba biloko ozandenge nini oui donc Nzamba ko sala ngolo ba forceti na komi na 6e ngena zo diplôme te na komi vraiment na 6e ba futi tout na kota maki parce que là on met ko sama na kota te na koti na komi na majorité ya Coca-Cola mambo baby na komi la o we beta fobino bo annoncer podium OK
basera bakibwisa oyenga sona obeta bamajorité ya Coca-Cola tifo bafongola podium nga sona binama nga obanda osatandake na oza danseuse mpona binaka makasi ya jete nga nobeka na oza danse taka mto alinga kesi okende mama obina tikoma ya tamo boye ya gabi abi même mto alinga ne mama kesi alinga mama obina botika na bino ye on sauté mami bonakela nga répétition ya majorité ya Coca-Cola na cinéma on to répéter na cinéma to répéter sili ba mindele boye wana beliso ba bilamba sko bakola ta on pe zuika ndenge na olata la bloga miki donc maki kuna ngana okipete we obeta photo bina to kebina na fête monétaire donc eloko mero samana zo diplôme te yangwana voilà sona kota na majorité tema moi molende pe koma ki na ngana simba diplôme ega na kotisu kamara na Arlette mtakumemenga kuna eba meminga kana kifi donner place ma donc diplôme bi awezambo kanote. Déjà, que disaient tes parents, déjà, étant batindio au salaba classe, après au quai qui majorait, tu se retrouves kuna, ou à ce beau salon levé, le doit avoir un sol mata, bah parents va l'oubli, ni va réagir comment? Ah, n'habitué, aki, ce que pas maman Gabriel, n'habitué, maman Gabriel comme ça on va liquer, il est pas normal. Faut la vérité. So ba na yeba, bazo te melanga yo mo mo ko mabe. So mutu vraiment notre coincé nga makasi te ya Gabriel bo excusez moi ba vérité ya gabi so melo wa guerre na ndako ya gabi ye moko ya gabi ba même mutalingi na ye te OK atangi na comme la 6e botika ye asala makam na ye voilà so ba grand frère Gabriel tellement ba ta logique so bibo mona bazongeli moi nini kezongi ah yebete mataka inda de façon na déjà ça bon ya dam ta mafu et mutalingi na ye te on continue mamna. Continue, voilà. On se retrouve aujourd'hui déjà, motivation et merci quand même pour na zui diplôme te mais na sala effort quand même yo comme 6e c'est pas facile là pe belo ba comme 6e mona te ba comme te mais ngas ko magela bulu yeke mais na ko tasko et sala pe bien pour ba to qui dur parce que quand faut Gabriel bazav ma facilité na ko sabinoté bazav facilité donc il faut être dur avec les enfants il faut pas atolinga moi il faut zaka dire so bango comme mona maman bango ekezongi oyaki na ye awa po to éduquer alors to ko éduquer mona yabite koki bozonyo koleta to nyokoleta voilà to futele mini aval fatanga so mo ba chenga ma pression le mona ngam ko na episode Daniel et moi malamu tongo ko na kitu atongo so ko na ngapi wana na kei kozonga ka reta voilà reta na ngai on fait na ko lo ba moni ni misala ka tuna zo ba appelle mo belé on est no banda vie kala il y a de vie et de vie tout ça ko ba na bandi vie mais pas ya mibalité. OK. Na zone ika lo yenge. Donc na mon côté ka lo yenge zanga esalanga bien. Mais so il est vraiment na angle mama mibali. C'est vu aussi par rapport à ton entourage. Et surtout que tu habitais Matongé. Na émission na za clair Matongé kuta batute parce que appelle batu subana Matongé baza bien. OK. Donc eka na ko mara majorette. Na émission na clair. Lelo so na boti mona mwasi ngamoko. No lingate atepsinga. Lo babi na église. OK. L'église na rotika moi mke. Et moi mke l'église mais sora ya libanda no lingate. Eh no lingate. Ils ont ba retomber mo. Na biso suka. Atolo barato koloba. Bobo kebina na ba fête, boku tana na ba makambo ndenge na ndenge. Omela ozwa peta omela likaya makasi. Non. Fande mana kutana ngote. Drink no ezara bien wa soko lingo bina o cha drink ni. Te. Nga courage oyo na bota manango. Ah donc yo courage za na. Na bota manango lo te. Donc surtout détecter malamo ba le côté nga courage na bota manango nga même na ko ba même ba file le comme te emso amela raboni te bo excuser na ma bete parce que le comme manango normal fi on met la cigarette ya normal na ba master ba fimaka mais na ibe on des alati loin de là na ibe on te na mela bière masangande na milaka na boya te mais cigarette guna na munoko na ntuka na ebité courage nanga eza o na zana zala bongo na bota mabongo ya naturel na naturel mo te ketana petite histoire ta mto na ndako pasteur non mo sa maman bon dirait ba milimo no so do l'église e là voilà des jours au jour des choses évoluent pas mal déjà au salut au sala au kina ba classe aussi majorette mais une fois tu t'es retrouvé chez le président Ladi Esobé c'était dit à quoi motivation ça non ni qui ça la sur théâtre aucun peut mener Ladi Esobé fona za clair et quand za Matongé ya gabi ba jouer ka pièce moko baza bango tout pas mettre pai a jouer pièce moko vraiment et ça la succès Sodome et Gomorrhe voilà donc pièce ma gabi abima comme Gabriel yango wana Sodome et Gomorrhe tant a sali pièce wana yo ko arriver jour moko kana ba section na na ketiki na Gambela asala wendi to ya to kotika Ketchopi omoni ba plein o esalami na matanga ya ndo na so diana bato balimbisanga eza ba pla bandi na ngolelo te eza ba pla lelo te peut-être wana nde leki mais eza lelo te na bisio to kota ka Ketchopi bo mena ya rasomo ta Gabriel ya ko finga ba fingi ya papa moni
toza clé musalo esama batawana eza oyesama lelo te oui lelo bosa musala lelo bosa na ba musala mais so zui atawana na lelo même ngate même bato bana biso ba yebi atana ba sera ba CD cassette batala j'espère pe balobango eza vraiment démonté donc eza démonté donc au monde batu fulu l'Éthiopie ko kabela ko finga partir on ande na ba ah sona koli na sa théâtre na lobango kana mtema sona koli na sa théâtre et tika bongo mais beaucoup plus na ma musique t'as dit ça il y a ampleur au monaki il y a ba réaction il y a ba ndeko ba fanatique voilà au ba pesaki il y a sincère on n'a pas Gabriel et tindio lobake ngape fona sa théâtre OK au lobango OK nabi izande boye na kamwe kaka na tika na mutema mais na pensé na ngote so na bina pensé na mais toi tu pensais toujours être célèbre pendant un moment c'est ça na wuti da kobina bato balimbisanga na grippe au moins attendez na loba mambu ya kifi d'honneur so na yé na zay pas grand fort na biso au moins na kota moi kati vraiment tepo ya déjà mamna lobaki na bina déjà pe ba kifi d'honneur trop donc na moi déjà na bano visa mamna ka fona bina OK moi na zo biso ngana biso batutu o ba yebanga bakansa no bakansa ngana za danseuse lelo même bebe babenga ba biso to kansa za danseuse OK mais na bimi na danseuse te mais na ngana limu susu voilà parce que na kola vraiment na mabobina ba se wana ba choli party ba ba ja no sa mato ba latisio ba zipio ba tondi ba bimisio bini ba cho ba bongo donc na kola on fait na biloko na mato. Mais comment t'es retrouvé chez Ladi Essobé donc déjà motivation c'est qui parce que mon a en plaire non tant on est en plaire wana eleki eleki na ngona orientation OK wana yaki jour mususu mais orientation yo mima wana pe eleki na ngo vraiment petit na batamo be kana fanda na fanda ka jumo na théâtre présent na Ladi Essobé voilà ezaki pièce ya comme titre pièce ngo kiminga soye kana na zabona oloba ya théâtre bo sepel sino ngabi ah fona banda théâtre Gabi afana ça na théâtre. Nebe nga Gabi na Gabi na absence en théâtre tout nga pana. Ne c'est pas présent là dit. Abi on sait pas ça théâtre na lika na ça théâtre. Maintenant on a le bac na ça théâtre juste aux années wana na tika ko lo banete ezaka mambeda na mutema nga nde to ba ke maloba mutu na mutema oyebite. Ne c'est ka na ça théâtre. Amna nga ça va kasi benga yet. Est-ce qu'ils abana kasi benga po ayebike présent là dit ayebinga. Amona ngana matonge ba mando ya wana ile fana olambela bango fufu na bazena na ba willy na ba bijou la reine parce que baza bato ba yebinga mon bato ba yebi kokola nga bango wana bando mona ba moninga nene wana donc c'est ça ba yebinga déjà donc qui facile nena lo balanga ou est-ce qu'ils moi comme message mingi nene parce que toi comme mon ko et Gabriel comme les anene bo edenga so na ye mo nene bo comprendre que no lo bana ya Gabi donc ton e benga nene singate benga la dit amona ke ça ngo grave tabi benga la dit et sili pas bi quel problème té nezeli théâtre ndenge silaka na zui numéro na bengi président na si président andeni petit bien yo ndeni no comment appeler président ça na ça théâtre oh aseka kutu ça théâtre yo mutuna yo pour président pa ebinga cheka yo mutuna yo na théâtre si maintenant président ça théâtre bien c'est bon tu répétera na 7e mairie chez Marosita na zotindo numéro samba benga samba comme ça bazo so komi lobby oye benga samba bazo na kota théâtre bongo ka mokane na lo baboui na bengi président lobby na bengi chief samba est-ce que ça na pio bambote ba expliquer nga na 7e pa Marosita ba expliquer nga ba tindi samba ezwanga na yé na kota ba tourner pièce à 5 na banc voilà ba bijou la reine pe ba tourner pièce ngo ba Yasmine ba toto na kota ba marti donc na komi wana pe toka ba moninga wana ba ya bijou déjà déjà ngane na ebinga to seki to soli pesa ba elo hotel to tourner beka to seki ya mbinga kabenga pe mbongo le même jour wana elle s'en to répéter na les cocotiers na Kassavo lendemain ngo lundi na ki na répétition de mbala moko présenter nga oleka Gabriel aza besoin sanga na biso boy tout ceci libre papier nga pe ba tenir na changer na ba pe musala OK magaza ki facilité ezaki facile pas présent la dit mais na groupe ezaki facilité pour biso to ye maman ne kinda et bien maka muto asika OK muto asika yet so ba moni pe na nyokwa mité na sali ba stage té mbala moko na yé mbala moko donc ezaki facilité. Alors là je voulais savoir tu étais là pour apprendre ou tu étais là pour faire le théâtre? Le théâtre. Ah, ouais, qui ça la théâtre. Ngane na yaki na ipo, ngane présent fa diriger, ngane na prendre. Ngana binaka présent na besoin ça théâtre. Ah OK. Ozolanda. Ndena mona kaisa la koye. Bon personne une semaine moko zo otala baninga ndenge bazo répéter parce que pas présent la Ladi Essobé za bongo. Pas présent la formation hein blaguité. Fona lo ba vraiment loko na profiter
président l'a dit esobe na ndenge mabe te vraiment formation ezali muta kosa te formation ezalaka donc nga na yebi ke ndenge pe ya gabalo ba ke fo muta na fanda bando tara nde baninga ba jouer après pe babandi ko lakisa ye mais nga vraiment nazwa ki chance wana te donc nga na ye kana no bano bongo na ye na kuta na bango na tournage présent pe ngambo en transport abila nga ya ka lendi na répétition ngape lendi on tono kanzaka tono ya ba présenter après nazo ya ka stage mais na ye mbala modo tono meso na ye OK. C'est parce que vous avez un peu na parapluie dans d'autres la gabi bosso na yo te faciliter moi naku c'est ça. Bah oui yango na photo za clacation no lo bati avantage za ki yangwana donc amona ki quoi bon azale ki ya collègue auto uta na musika to le kana beta ebele bakena ba lumbashi ba nyokama donc le kana l'exake sur na ba stage tout ça donc quoi le ke sobi ki pa gabi gabi l'exake sur na ba stage présent mon ngo bien te quand même malamoko na ba salaire malamoko na ebisu da rasom. Mais comment est-ce que tu t'es retrouvé déjà dans Katia Benwana au Koti après ils avaient un film nini où ils allaient qui bat retrouver que non ils en a néné moko ou azawana botaye. Mais nga vraiment na lo ba vérité nga pas présent la dire sobé na tikali ko zo chance de jouer principalité. OK. Donc on a bimi car na ba rôle au moni rôle la mukiezate. Rôle la mukiezate ba peso quand des rôles bien. Au salon malam. Ata mukio incarnant ou bien. Voilà. Au CP ça ba fanatique au CP ça public. Nga tika ko jouer rôle ya principalité ba tout ba na pas présent la dire sobé ba yebi na zo principalité. Nena jouer à chaque pièce ba koti nene aw. Présent be question na koti nene aneno beta aw ratete. So na pesier aw kota ratete. Donc na tika ko zo principalité na bima kana ba rôle ndamu. Voilà. Ngamo konde son a koti na bike parce que bitumbat ko rater séquence tena bike ti présent pesa ngelo son koti na pesa kama makamo et menza me pendant sanga ngolu wana ta na deux rôles na ngata na deux tableaux son a koti na lamuki na tonga ba belinga voilà. Des jours au jour déjà, on continue à Lisboy, mais Lélo, je ne sais pas si dit à quoi, tu te retrouves dans le monde des analyses. Déjà, motivation est aussi à Lisboy, et on s'est retrouvé dans le monde des analyses. Pourquoi merci. Na longwa na ndenga mabete. OK. Dans le bango na bémission nyoso, présent la dia za présent nga le vieux du rire, et ce qu'on a pu bambote, nga ko bien ke vieux rire pour otalika bondo seka. Aussi peu nous na théâtre apparemment. Parce que déjà quand tu es à Lisbonne, il faut aller quelque part, il faut qu'il ne me vraiment focalisé au monde des analyses, je sais pas. Parce que aussi pelé ni na copa on lui soutient quoi. Na sepela ka ngomé. Et ça peut être que na ticket théâtre mbamoko de mena na internet té. Et ça m'a bon temps. Na ticket ki na parce que ton ka dans tourner théâtre, non mais peut ko sala mo cop na mo parce que na za fi opé na fan na raté na ozela rara ba pesa ngate. Na ke na magi na zo na opportunité sala ya matavion té mais moi opportunité embarquement canon na zwaki ke na mo ponto mo braza na somba mo jeans, mo short, mo keti na teki. Tina ndo sa théâtre na ndo sa pe cop wana. Mais comme ata mo boyo bika vo ko katsa boyo fo senga nzela. Moni, et là message mana tika ya wana. On la boy faut là et arrivé au coca tu bosai une semaine pour ça ba bloquer siké ya osomba bien tant ya boy na o ça ba voyage moi au kosa o comprendre au kati braza mais ba fanatique ba monio ba bemisu ba micho ba présent auto moni nene na braza o ya boy créer le problème si ta mon moment na kanga bia natika ngai na sana ngai cop na nga oyo théâtre aussi la te moni théâtre aussi la te na roya ka ça théâtre o comprendre de ça na fandi na zongeli cop na nga. On se mablo na ngoteka ti monde ya kokota akosimba miko ezate na utena théâtre na tiki théâtre na yamba mote esalenga mo ba 4 mois na katikati ndena yes ko bemba moko na mambo simba lisango esalike mambo lekaki ya badacosta bezimo lekaki ya badacosta na ba grâce temo zuma tumba sikoza na pio bambote abenganga abitene neto sa analyse mo bezo leka bezimo boy yone ozana ba courage na no joie kitoro na analyse bonga ba courage ça bien. Tu es tout sali yango Prince Luambape aussi habite au salango tout sali bon ya gabi mo nango asepel nango tema na famille mo basaki na Toronto baluka fi a salela bango musala ya gabi ezwa lewa na tindeli bana dia Marlène qui n'a envie dit est-ce que vous en avez bambote na Canada atindeli bango ba ese ya gabi mutuma to luka vraiment na bajara boye ye au travail kitoko na epe to kutani to sololi mamba ba salaire to tena mesa nena nango démarrer. OK, au démarrer par moko. Au monipe que non théâtre vraiment il y a distraction pour nous. Bon pas distraction mais pas même pas focaliser au côté na kata banzonzing au talango même pas. Telelo oyo ata yo so sali film
obio tanga na kati na oya na jouer na oya na jouer na boya te sauf que yo bi monde nango na fona ba vérité monde nango lelo abso banzonzi ke koma mutu na batu na yi ozo comprendre alors que c'est vanté et surtout pe ka lo biso tu na ba comédien nanga y compris tout les capables mais c'est Google et puis ka ba diaspora batala biso sona le ka benga na tourner ko non ça ngote ngolo la lo la mu ki penser nanga qui faut tanga na film na yo pourquoi pas nyo seza musala malo bango na télévision musala mukena ya munene zate no na sala mais akoyande ko lo ba ki ona tourner nde naka concentrer na analyse les temps peut-être tu as passé de l'autre côté pour faire le théâtre la habité ils ont déjà avantagé ils ont un avantage ba retomber moko ba revenir moko ya malamu tout ils ont bien te yango préféré que na okop na okatsa osumbela moteka dis-moi un peu. Ah, j'avais eu dans mon tuteur, tous les gars partout. Non, les gars, non, ouais. Oh, les gars, t'es pas so témika, wana. Eh, même bateau, mon et homme, bateau, il a venu, journaliste, mon temps, bah, maman, c'était moi, pour ça, le bisanga. En fait, n'y a pas à comprendre. Ça va, n'a tiré à Pamba. Tiré à Pamba. Mais si était à refaire, le monde était à refaire, tu préfères rentrer dans les théâtres ou tu préfères faire quelque chose déjà dans le monde où il y a cop, tu y a coupé côté. Il faut na classe, on a bien ça théâtre, c'est il faut na ça quand on dit. Ah ok. Mais si ça se présente aujourd'hui, ta fille, Garnayo, Moko, ouais, parmi Banayo, non maman, moi je voulais faire le théâtre. Et ils ont le rendez-vous? Ah, ils ont pas na linga. Oh lingate. Na lingate parce que monde ezo senga fo za na courage, fo loba oza un père vraiment misu ba. So songa aboti mo ba loba na été. So na ndima sa musalango na ti na tindika mona ke nyoko mali. OK. Ba no zota mto bete gogo. Andimika me. Oya te o moni andimi a mesko. Donc yo o permettre te mo no sala. Non lingate pona no zomsa longwa na ko côté la. Non te pe bina. Eh pardon Zambela bono lingate kasi. Non lingate pona eza mabete, eza misala mabete. Sauf que eza musamo boy faut pour lobaka. On a lobby boy. Peut-être na robota mwana. Peut-être na robota mwana lobaka na été. So na boti mwa lobaka te na pesa nzela ndeni akela musalo ezo senga bato fo ba loba bato fo ba pamuka bato fo ba chamuka so nga mwana lobaka te so ba no pianga musala na mutema nanga to na yoka kuna ba tie musapi na ye na koteli et so panga quand même mwana na musalo maman ya koteli alors pona tout c'est yate a garder ka banda sa mamsus. Au jour d'aujourd'hui tu es trop motivé déjà na kati ya olobela makambu trop ya ndona yo. Si ça se présente que bon, je voulais savoir pourquoi d'abord, premièrement, vous avez motivé au moment où il m'a pas attend au et si ça se présente aujourd'hui, mon pas n'a pas qui. Ah, bikete, n'a pas fait bando mais mouton ba habité. Tu vas les gérer comment? Eh Zambé, zela noya wana, na badano na keso baneli boso. Merci, nazo profiter ko beloko tout le temps. Ya gabita nga zwinga na bana musalo yo abela ngate ke ya kona polo belanga te tu vois photo za non clair bato ba yebi na bandi musala o gabia lobite ke nene na tiona o bando sa banalise poso mtalobi nango lo balanga te photo fona lo ba vérité ndena lo ba kena ko lo ba pona sepesa caméra te ya lobi langa ya ka sala musala o lobi o zala moto ko zanga sans fate o sala vie na yo. Vous comprenez? Sauf que nene botayi na musala eko sala ya wana zaina salon non na koti sko na chambre na kata chambre za na koti na kata internet na mutu zo se passer na ba comédien na monde internet na ba journaliste tout ça na kuta nango et puis ngamo ko pesko na kata makambango na kuta ni sko ke oh OK tina za libanda Gabriel arrive ne bona mamsusu na kuta ni nango yango esali ke nazo loba mais zate ke nene botayi za lisu ko la lisu ko pona Gabriel te. Donc, si écoutez Mtalobi na Gabriel, nous monique non défendre. Ce que les qui n'ont non ça banalise na mamna mususu. Na banda qui na maman Gabriel, te na banda na maman bada constat. C'est ça non? Et donc n'engepe maman Gabriel ko leka nepe non ça non tu vas t'en baka lisu likola lisu. À part politique n'est non kotati. Mais na ko ça banalise même na libon là comme ça dit et musala ngamo pe na ndé non ça na sepeli nango. Na voter yango na tie ba mayele nanga o musupe na kobakisa c'est-à-dire bon mona musane non sala et ça ka pona Gabriel te sauf que soko lobi na Gabriel na monique aza na raison na koya soko aza na faute ne na koya te soko na raison non ya dona sens wana na ça te ka pona lobela ka Gabriel te mais sauf que le quoi na za na kata musala wana ye pa za na musala wana et arrivé que muta manquer non tika ngote pata yo po linga ngote que au fandi wana au moni mutu moko a manqué ya na yo peut-être na likamo ebité au pes au tikate to za clair au tikate au loba mais en plus pe lisusu à part za la ya nanga aza susu mwana nanga mwana moko pa bimineka ya simple te a sous star
biso mo na famille na biso to benga ke Michael Jackson to benga ka Nicki Minaj Celine Dion to zamba comme biso mo to pesa yé selon biso selon batuté donc na ça la double rôle non défendre moi on a même 9 mois non défendre Yaya donc non lingate na fani miss na ngemo na mutu mo azo manquer Gabriel mutu mo ka créer les problèmes mutu mo ka luka lobby Gabriel atia mutu na se mutu mo ka azo luka les problèmes au moment que ya loki problème te ya lobby comme na ndenga mabete yo balusi ngape na zaka na musala ona non lobakaka. On va revenir sur ça déjà pour perception deuxième réponse à la question. La deuxième réponse na osala ngota to tenga ba paquet na sango te alora no ela quoi eta clair réponse est claire na bomine de kona pona mbongo na osate réponse est claire oui. O te koto sérieux pour ani. Donc paquet pene yé na kosala te le bateau sola. OK. Obi ko sola ni. Le ba peut-être ya gabe yo ki likamwango abi na pour ça la maman mbongoti peut-être il y a yo ki ngo nene mutu mo finga nga mais yo ko répondre était pas peso mbongwa so zo mbongo lia na yo tika ba finga parce que ça totali pe bien Gabriel bando finga malelo ten internet yo yebi et tu bi Gabriel finga man internet ko le ba te belo yebi abanya ngo lelo te ke mto finga ma Gabriel o chape miniature o chape longi tipe lelo o ta ma finga fa na TV finga Gabriel pa ibne logoté asali epé logoté donc essaie logoté. Est-ce que tu reconnais que moi si il y a na yo ala pena ba défaut na azana ba dire n'est pas dérangeant parce que on reconnaître a dire na yé mukie na ko loba ba dire na yé na ko loba peut-être ça la vérité et ça la vérité ne dérange pas tout. Donc si je comprends bien, il aura ma bézate. La vérité n'a pas de dérange à battre. Faut tout ça clair. Est-ce que sa manière de parler, tu trouves normal? Alors baradé à bongo. Batu ba excusez-moi. Non, selon lui, ils ont motivé ya za bongo. Nazo motivé ta za déjà bongo. To forcer natirté. Ça demande à ma famille, to bota ma 10. Nabi moi no azaboy, o azaboy. De façon na ye yango wana Gabriel même na vie normale so ko bise comme secret akoloba neto za biso na ba famille na biso boy na za clair to bise comme ba famille abomba kate Gabriel ça pour na télé te yo na zolo ba ke za façon na ye so ndeni mutu na vie normale za bon to ya so na mona télé to ba ke to changer comportement non azaka hypocrisie ta fonction na hypocrisie Gabriel loko okufa ezaka vérité na ebité naza mutu peut-être ça na ba défaut mususu batu bo komelanga onga na ebité monga na ebi eloko e déranger batu ba ménoncer Gabriel zaka vérité donc congolais alingi mutu alingi mutu vivre na hypocrisie c'est-à-dire au monde mutu na mabe omeli OK c'est so batami yesu kwa sa bongote yesu kameza ye a lobby so pour salier mabe que ça qui vraiment c'est PCT aya lobby ya on so bimse toujours mabe ba so ba lobby que vérité pe amoko za mabe vérité pe amso za malamu so na mutu lokwa Gabriel to yebi ya lelote azara déjà bongo depuis kala alors biso to yo changer telelo c'est-à-dire tant boti bana yeba ke nana mwana nga moko pe asipota makamte mwana nga mo bizanie za boy mwana nga na za baba mwana nga na so amoni likambalo bate mwana nga na mesana kolobate oyi sa mtolo wa belle vie la patronne est-ce que ça na pio bambote belle vie quand joyeux anniversaire toujours et ça que belle vie asilika pet mais façon na ye ça te que so amoni likambalo ya lobby et ça façon na ye c'est que façon belle vie quand yango wana soka moni problème alobaka na yete ko kasate ke soka lobby te na beti maboko te c'est que sepeli na ngote moko moni place yo lobate za ndenge na ye o sanga bijou la reine ya sepela na mabe so moni mabe akolobate deux ans mutu na za na façon na ye. C'est quoi déjà les retombées depuis tu as commencé à défendre ta sœur? Par rapport bon na bina nou ya bato bazolo ba CCT mais ya bato boy normal na ça clair faut na ba vérité. Ba retomber côté positif, ba retomber côté négatif. Ya bien quand déjà ya mabe non na yebité. Na yete. Ya mabe non na yebité. Frappe na nzela te. Te ya mabe non na yebité na ça clair. Na bataki au pété. Te ya mabe na ndenga kina non te parce que na monité. Na ndenga libanda en tout cas et belé zaka ke nene ozo sala bien parce que trop c'est trop pour na kombo Gabriel.